tambola na mokili omona makambo ya mwasi yo mutu olingaka mobali ya bien kasi mibali ya bien ebele obengaka ni mobali ya bien kasi mobali ya mbongo mibali mingi o basali na mbongo basali na makambo ebele ya kosakana te tala ndeko mwasi oyo aleli ya kosakana te bazalaki na mobali très bien kaka ta mobali ya balie après nuit de noces ayebisi ba condition ezali feti ekobanda kosala makaka chaque mercredi na 3h du matin. Or o libala ya ndenge nini wana plus grave encore feti ole salama na lui conjugal feti obanda kosala libanda na se ya nzete moko boye oyo komi libala ya ndenge nini oyo suka nango ndeko mwasi tuila mwizi ya zaza kasi ebanda ki ndenge nini ndeko mwasi ye moko ako expliquer na émission yango liso to kobetela yo lelo pasi kidnapping na niveau ya ville province ya Kinshasa ezongi makasi kasi cette fois-ci échanger forme yango to ali kopesa conseil ba ya basi to ba ya mibali est-ce que ezali mabe soki bo bandi kotambola 2 3 4 en groupe pour makambo oyo ezala te comme soki ba kidnapping yo bazu numéro de téléphone ba bengi na ndako na bino ba pesa $5,000 $10,000 to monta o ba kolinga soki posali mutu ya libabe ba benga na lingala ba ko violer to ba ko sama kabeso boye ka auto ti kozwa ndeko mwasi ba moni na commune ya Nsele précisément na Kinkole na arrêt pondu et pas wapi ba qui n'a pas qui ndeko mwasi ba boaki yesikabwe azoko pema presque l'agonie a comme na dernière soupir te pesi passe ndeko mwasi oyo identité na ye ezalité o ali komona wana est-ce que ba famille soki ba moni bosunga vidéo na ngo to tia ngo na 16 ali ko accompagner na émission oyo pona famille na ye emona na po mama mingi nanu akufite kasi azali presque na état moko ya malamu te azalaki kidnappé to ebité pa ya banani ba ko boaka e wana basali nini on ne sait pas on n'a pas encore de précision mais keba ba jeune fille botambola subino monte po ki ça là et komi mabe ya ko sakanati. Est-ce que vous avez une différence entre moi na mobali un vrai homme alors na bana basi à ce qui concerne mariage bana basi basaka na ba sentiment na bango ba ya basi on a lingi mobali azala mbinga azala 1m30 azala 1m50 azala mwindu lo azala mobali munda ngolo aboy hydroquinol azala na mobali ya bien balinga ko mobala mbongo te ba mobali ya bien consort sentiment na ye et c'est ngalinga mbali ngwa kasi un vrai homme avant bala mwasi atana ndaku atalaka mwasi oyo azali mwasi à venir mwasi ya ambition est-ce que na kosi yango to kozongi na opeka na émission ya lelo ndeko mwasi oyo apesi pe avina yi. La femme généralement dit que l'homme qui l'amène à la mairie c'est parce que l'homme la l'aime au moins à 80 ou à 90% voire même 100%. J'ai envie de vous dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas les petits critères. La femme a les petits critères, c'est-à-dire que la femme va te dire qu'elle veut un homme de 2 mètres, tablette de chocolat, qui a de l'argent. Elle ne cherche pas à savoir comment tu as fait pour avoir ton argent. Elle ne cherche pas à savoir comment tu fais pour avoir ton argent. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu aies de l'argent, que tu mesures 2 mètres, que tu aies des tablettes de chocolat. C'est tout. Voilà les critères de la femme. Contrairement à l'homme qui est un visionnaire. L'homme ne pense pas toujours à l'instant présent. L'homme pense à 10 ans. À quoi est-ce que tu vas ressembler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment est-ce que... Yaya makambu ya ba église verdict ezali ko kweya cette fois-ci après avoir koloba et pas ya ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba que église mon côté et kozala séparé na mususu na moins de 500 km ba pasteur basala ki ngunungunu sikoyo ya menene e kweli susu yaya église et comme na ba pasteur ba comme na ba permis de culte c'est-à-dire que yo ce que vous allez pasteur il faut ça la permis oyo ekosala ke ozala pasteur yaya kitoko tomabe ya minene koyi c'est-à-dire que oza pasteur il faut na permis kaka ndenge tozala na permis de conduire plus grave ezala na durée n'est-ce pas yango pe comme na durée ozala carte pasteur ya côté ya pendant 5 ans soki esili il faut oya ko renouveler soki yo osala ki mabe pendant 5 ans est-ce que ba ko renouveler permis na yo tala kunseki tala kumamba tokozonga na ka émission ya lelo. Il faudra désormais disposer d'un permis de culte délivré par le ministère de la Justice pour exercer les fonctions de pasteur en RDC. Ce permis aura une validité de 5 ans renouvelable et en cas de dérapage d'un pasteur, ce permis
pourra lui être retirée et l'homme ne pourra plus exercer ses fonctions de pasteur sur tous les territoires. Ceci est la décision du ministre congolais de la Justice qui déclare vouloir limiter les bavures et les déviations qui prolifèrent dans ces domaines et ternissent l'image de la profession pastorale. Yaya kaka makambo ya ba église toloba te tala église oyo bauta ki kokata satana dimanche leki pasteur ayebisi bandimi boya na ba machette na ba konga to kata satana ya degré bakati satana. Est-ce que satana akatani to akozonga lisusu? Hey! Yaya kia di kubenu yango ba ibosa ka ba permis ya ki passe boye mawa to kozonga na ka émission ya lelo. Est-ce que yo si on a l'homme le plus grand du monde, to bengaye le plus grand, to le plus long, to nengenini. Pour me souvenir ko bengaye l'homme le plus long, le plus grand, le plus gros, to éviter to bengaye ni yaya 3 mètres et demi quelque chose yaya somo to elengi. Mais tala. Voici l'homme le plus grand du monde, battant tous les records Guinness. C'est le géant ghanéen. Tamouche, 30 ans, mesure presque 3 mètres, plus grand que la plupart des maisons. Il y a quelques années, le mec a été diagnostiqué avec le gigantisme. Mais sa famille était financièrement limitée et il n'a pas pu aller à l'hôpital pour se faire soigner pendant plusieurs années. À cause de sa taille, il a rencontré de nombreux problèmes dans sa vie. Il ne peut pas porter des sandales ordinaires. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Et si Franco Luambo Makiadi revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils Olivier Tshimanga, Tshimangologie. Vandaka na yenye okolobisa baba na mboko yoe Congolaise Congolais mpo yokaye amoni akoki te lelo baba lingi aloba akoloba lelo boyebisa ye akende mboka ekufi bandeko mboka ekomi solo ya bimpuka mboka na ngai bandeko oyo mboka na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela soki totelemi te nani akotelema mboka na ngai etonda bomengo kasi tozali kokufa lokola banyama na mboka na biso moko pasi mama boyebisa ye akende babomi mboka tolembi kokufa lokola bampuku mboka na ngai esanga lopitalo ya malonga ezalaka te mai akomela kutu koloba te misusu ekoma kobimisa ntufi toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko mboka etonda nzete meke bandeko kasi kuna bazali komina mbongo ya mboka oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na libota mobimba mbongo ya mboka valeur ezalaka lisusu te
étudiant asilisi kelasie asilisi na doctorat bandeko lobi na ntongo akomi na ye shaere akomi coopérant misala mizali te o kanda eleki asimbi masieti bobengi ye kulu na ye eske boyebi ntina nini akoma kulu na ye nyonso pasi ya mboka bandeko mama boyebisa ye akende boyebisa ye akende mboka ekufi bandeko tolembi kokufa na nzala mboka etonda bomengo batondisi mabenga na bango na misolo akatuka mbali akatuka mambo mabwidi ayaya anuvunu na bao anuvunu baba ya batondi mboka meke bazali konyokola mwana Kongo soki olobi oloba alobi azali na parapluie parapluie yango nani kaka obe mwana mboka mama mpasi na motema okonyokola ndeko na yo na mabele na bino bandeko ebongo na libanda bakosala mwana mboka ndenge nini topanzani mokili mobimba likolo ya kokima pasi tokoma baumbu na libanda ya mboka kivua makiakulu lwaveni kwa mindele lwasisa kwa mindele lwaveni kwa bankangu hayaya mambo mabwidi chimangoloji mwagida ayaya mambo mabwidi kasa yezalaka mabele ya diamae lelo kasa yekoma ya bafose komine mawa mama akatwa amwana yakala kulikanda ekomba lya ntotila alufunula bawo hambuta lumumba hambuta kasavubu esima kimbangwe ekomba lya ntotila mambo mabwidi awa hambuta tisekedi etukeba tuzibula mesu tuvona nti yetuko nti yafuididi tuzibula mesu bayeki maboko pamba bakotikoti na kini bakomi na bamituka basombi mpe bandako banyokoli bana Kongo bavoisin pima ayaya pimako pima nti yafuididi tuzibula mesu etukeba tuzibula mesu tuvona nti yetuko badufunula bawo ozali kolanda biso ozali na Bunia na Isiro na Kasangulu na Kimpese na Suède na Venezuela na Brésil na États-Unis d'Amérique na Kuala Lumpur na Botswana na Lubumbashi na Johannesburg na Cape Town na Portugal et pays ya batunangai partout esika bozali na bosani pete bino bana Espagne tala émission na bino yangoyo ebandi kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya tukosenga na bino bokota ebele soki émission ebandi to sala lokola ndenge papa Alexis asalaka papa Alexis émission ebandi ya tebe écouteur a matina train a droke de train na tongwala ti tango émission ko sila ko mona boy akompe na gare oya kitaka kitoko mais azwaka soin avant émission ebandala ya ko partager ya ko kabola yango to lingi bo banda pe ko sala pe bongo bino nyonso tout na lingi communauté oyo ekoma munene tokomaka 40 000 abonnés tout ça déjà là 37 et quelque chose donc 3 000 de tellement 2000 quelque chose j'ai confiance à vous pour awa
papa ya bwanya bazalaka ba mama ya bwanya bazalaka ba ya bwanya bazalaka to linga kate to tala biso pa miso otolobaka awa makambo otobetaka awa masolo to solaka awa ezalaka pona éveil ya conscience kolinga te babetela ka oli solo otalaki radio le côté na tala radio koli ya boko taka partager peut-être ko sunga yo te mais ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala kombo na ngai tata Pelende fiston Pelende tata ya Sedek mais na lingi bo nganga mikolo tata Pelende est-ce que okomi parce que tu ali ko na te recours à l'authenticité na una monate belge moko boy to français moko boy to américain hein ba benga ye kombo Ndosimau ba benga ye kombo Pelende ba benga ye kombo Ntimba e koso mais pona nini biso ba benga biso ba Roger ba benga biso ba Fiston ba benga biso ba Glody na ndenge nini ya recours à l'authenticité c'est ça même la valeur la culture africaine. Est-ce que au commis, c'est que bien n'oubliez pas, tout ça mais dans Zambé, mais culture nabiso ezali. Les pays qui respectent sa culture et sa pays où ils auront émancipation le plus vite que possible. Vous voyez, ma pays où Afrique où ils vont garder encore culture na bango au moins bah ça un peu moins équilibré par rapport à biso to boy nyo surtout to nyo sur ya mundele nyo sur komigaka na kimundele ya recours à l'authenticité. Est-ce que au commis c'est que bien voilà toko bandeli boso na makambo ya kidnapping ya kidnapping e bandaki awo no ba Big John basali boye ba Big Nandi ba to molek ba mwana ndire silaki nzoka e silaki te ya salaka angele na iko senga est-ce que ba ya basi surtout tata ba ya mbali to tambola ka mutu moko te na ebite ko suka ndenge ata on a rendez-vous très important to tambola ka mois 2-3 pour mois 2-3 moi ba ko sala moi difficulté à kidnap bino moi ba ko sala moi retard ba ko fo ba kanisa ba ebele mais ce que ça li yo moko ba le plus vite que possible. Il y a comme une dengue ni soki bazuyo ndengo wana ba bengi na famille na Kinshasa. Di bino bandeko ya kingani tozana besoin de $5,000, $10,000 bazo ko senga montant oyo okokokate. Akweb sayo ozo ba besoin $10,000 oboy $5,000 vraiment que ça va combien reza raboete est-ce que faut raboete bino ko pesa bino muté ko soit te ma pona nini soki boboy ko pesa mbongo moi la bino ba kolongola ba organe ba ke côté ka pasi ya kosakala te tala lokola eleki na commune ya ntele précisément na Kinkole plus précisément na répondu et pas wapi ba moni jeune fille oyo ba kinapa kiye tu habite pas nani ba utaki na wapi ba boaki na répondu on a presque moribond. Est-ce qu'elle a été violée? On ne sait pas. Est-ce que à sa sans identité, on ne sait pas identifier à son bâtiment, mais à Zopema, mais à comme une dernière soupir, on ne sait pas pendant que dans sa émission au Nini commune de Kouana. Est-ce que bon mon vidéo est viral moi to tiens a ezate ba régulation à YouTube linga makamande ngwate kasta na profil okomona photo ya jeune fille et pesi mbilinga ya to tiens ngo pe na groupe Radio Gold le collègue partager bota la petite famille na akomona s'occuper famille assez monani pendant que dans cette émission oyo on n'est pas encore informé surtout sur information sur fille oyo to kozonga pour te informer le plus important c'est awa salaka angele ya moi si lobaka esika okei ata ozobamba bayeba so keite pesaka moi référence na kepa ba kingandi na koleka pa ba kingandi sinote mabeso ke koti on ne sait pas où te chercher ndeko moi si oyo ba bwa ki na répondu na Kinkole est-ce que azali moi la Kinkole okoka bo moi la Lemba moi la Ngaba moi la Bumbu moi la Limité on ne sait pas mais il s'est retrouvé kuna ndenge nini yaya kotambola ka yo mokote po mabego okota. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Toloba quitté. Oh, toloba quitté biso sanini tolobi. Voilà. Yaya, est-ce que oyebi que l'homme le plus long du monde, n'habité monsieur l'homme le plus grand du monde, le plus beau, le plus gros pardon du monde, le plus ni n'habité pesaka ande olingi wana memutu oyo azali bongo na 3 mètres quelque chose tala mutu mulaya ko sakala te soki mulaya leki ndengwana et pesi ke mabaladi pe komi moi kili pona ye azana 3 mètres pesi mbilinga ko sakala te landa reportage soki no mona mutu ya mulaya boete donc mutu oyo azina mboko gana to wapi wana tala na image o
Voici l'homme le plus grand du monde, battant tous les records Guinness. C'est le géant ghanéen. Tamouche, 30 ans, mesure presque 3 mètres, plus grand que la plupart des maisons. Il y a quelques années, le mec a été diagnostiqué avec le gigantisme. Mais sa famille était financièrement limitée et il n'a pas pu aller à l'hôpital pour se faire soigner pendant plusieurs années. À cause de sa taille, il a rencontré de nombreux problèmes dans sa vie. Il ne peut pas porter des sandales ordinaires car ses pieds sont trop grands et sa taille continue de croître. Il kiffe le foot, mais maintenant, il lui est difficile de marcher sur de courtes distances. Il rêvait autrefois de devenir conducteur, mais lorsqu'il s'entraînait à conduire, il a constaté que ses jambes ne pouvaient pas s'étendre et que ses genoux étaient directement coincés sur le volant. Maintenant, la plus grande inquiétude de Tamouche est que le médecin lui a dit qu'il avait besoin d'une opération au cerveau dès que possible pour arrêter de grandir. L'assurance maladie publique du Ghana ne couvre pas ce genre d'opération et ne peut fournir que des soins de base. Chaque fois qu'il va à l'hôpital, cela coûte très cher, l'obligeant à emprunter auprès des voisins et des amis. Son plus grand rêve est de subir l'opération le plus tôt possible, de se marier et d'avoir des enfants. Yaya makambu ya ba église oyo tokoloba ti bokoyo kazali kopesa biso mutuko so ya kosakala te. Yaya chaque fois tu vas dire qu'on pousse à la fin de l'année, oh non, donc veille na biso ko sala veille oyo toko linga satana toko kata e mike atala makambu to liko mo atala église oyo ya église oyo balobino pasteur a ebisi bandimi boya na ba machette bozo ko luka makuluna est-ce que machette oyo babomba kango na bandako na bango to bakela ko somba ngo ba traboltina on ne sait pas ya tala ba machette e bimina église machette wana ko kata mbisite ya ko kata ngombe te ya ko kata mungusu te bakata nani satana yaya ba misusu ba yakto la sanga bino o ba yakala ba munduki attirer satana mais o ekomi comédie to ndenge ya tala ba makamu ya boye pena donc yo na église na bino boye boye na machette bokata satana est-ce que tant bokati satana ngo satana akufi libela to akufi te akozonga sute ndenge je possible bokati kati déjà boye to ko ka sute ombala oyo to lié satana pas musu basi ba lié to boa ki do bino bo lié à chaque fois kaka bozo lié satana bozo boaka bozo kata satana bozo boaka est-ce que bozo kata ba chance na bino te pasteur na bino na consacré pasteur machette wana ya herbo ki mutu salaka na la fin di boy passer sanga ya kana machette to kata satana subi machette ya e bongo na nzela tangu yo tambola soki ba mona na di chette na kata yo ba ko boza kuluna te est-ce que mbila ko na to c'est non machette oyo te na sa kuluna te machette oyo ba pesi ba habito na l'église na ke no kata satana est-ce que c'est normal to tala ka bakamu supena boye e pesi ngai mutu ko soma kambi ya boye ya o te lo ba kite tolobi ete ya bino voilà yango wana na même ordre d'idée makambu oya ba église ya régulation fo salaka ba to ebele bali ko bano Constant Mutamba ministre de la justice ali ko sala mabe ali ko attaquer l'église ndeko mo tu passer aleka ki na bosolo abino il y a trop à faire dans ma justice. Quand on dit atika makambu ya pasteur, honte à toi messieurs. Ba pasteur va détruire mon kili. Je ne suis pas contre le pasteur, je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Parmi les faux, il y a de vrais pasteurs au Bazali. Au Bazali, mais belé. Bazali est faux. 2% quand bien. Est-ce que commis to soli pembe? Désormais, il y a culte, donc permis de culte bimi. Liboso, balobaki nini? Église mon côté et kozala séparé na mususu na distance il y a moins de 500 km. Balobaki a kosakalate. Oui, et c'est normal yaya. Comment se fait-il que dans l'église comme avenue mon na 4 5 églises dans ndenge nini? Bosangani te po anini? Oh mutamto na vision na yi. Ngana visionnaire église songono parala. Vision ya nini yaya? Te ya batu Yesu Christu, te ya batu Nzambe. Likolo ya régulation wana yaya, babakisi mususu ba pasteur, boyoka nga, bokota bofanda. Nga mutu lobi yango te, to pesika information. Désormais, comme il a permis de culte, yo avant à pasteur, il faut pas payer ça yo permis. Oui, c'est vrai. Aucun ça théologique ou na, consacré au pasteur, oui, c'est vrai. Même si vous la théologie, mais si vous allez à la mouki, t'es un comme pasteur. Il y a beaucoup opposants. Ago comme évangéliste, ago comme prophète, ago comme diacre, et tu as comme pape. On a apôtre, nana consacré qui yo apôtre yaya. Olali olamuki kalabala ko fingo ba catholique
oyo somona mosala ya nzambe bakote nango classe catholique bazokata bakoti petit séminaire 5 ans grand séminaire Jean 23 5 ans et ça li 10 ans mokoka po mutu abima bongo sango babande ko loba mingi est-ce que comment ba pasteur na ko ba otanga théologie nzambala o basango bade ko lata bade ko pekse yango mais est-ce que ko ba pasteur babandi ko lata pe ba nzambala nani alandi nani tala kuntseki tala kumamba okoti théologie na yowana aussi ya pona obanda koteya ozwa permis à part na nous église na yo ba personne juridique consort yo moko pasteur il faut na permis de culte ba benga ondengo wana oyo ko pesa yo ningisa oteya soki ozana ngote ba jui yo pasteur okoti makala. Plus grave encore, permis wana ngezali wana et ça la validité à 5 ans. Ça dit que oui, au système théologie, au sein de ma démarche, au permis de culte, validité lango 5 ans. Quand on a permis de conduire zalaka, on a passeport zalaka. Sauf que 5 ans coquille, tu as les droits, il y a aucun dé qu'on renouveler. Avant de renouveler, on va la peine à nous. Est-ce qu'il y a un qui pasteur na yo wala, la pastorale ou la sala wala, qui est un qui pasteur, au sala qui m'ébate. Bambeba pardonnable mais bambeba ya makasi au sala ki bêtise te au lieu ki ba tumbongo te ba ifata le kutate ce que ça bien ba renouveler permis na yo 5 ans mususu ce que ça li ma b ba ko renouveler permis na yo te tu ne peux pas prêcher ou tu ne peux plus prêcher dans toute l'étendue il y a République démocratique du Congo et mon est-ce que ba sali bien to ba sali ma b ngabla lobi angote. Il faudra désormais disposer d'un permis de culte délivré par le ministère de la Justice pour exercer les fonctions de pasteur en RDC. Ce permis aura une validité de 5 ans renouvelable et en cas de dérapage d'un pasteur, ce permis pourra lui être retiré et l'homme ne pourra plus exercer ses fonctions de pasteur sur tous les territoires. Ceci est la décision du ministre congolais de la Justice qui déclare vouloir limiter les bavures et les déviations qui prolifèrent dans ces domaines et ternissent l'image de la profession pastorale. Constant Moutamba a invité les chefs spirituels à respecter les textes qui régissent les secteurs. Il a insisté pour que toutes les églises obtiennent la personnalité juridique dans un délai de 3 mois, faute de quoi des mesures seront prises. Eliezer Gomat nous en dit plus dans ce récit. Le monde religieux en RDC est secoué par une nouvelle disposition du ministre de la Justice concernant le fonctionnement des églises et autres associations à but non lucratif dans le pays. Désormais, pour exercer comme pasteur en RDC, il faut être reconnu et agréé par l'État congolais. Quiconque s'est réveillé et se faisait appeler apôtre, voire pape. Donc même moi, je pouvais m'octroyer le titre de pape. Constant Moutamba. D'après la disposition du garde des Sceaux, rendue publique le samedi 20 juillet sur les réseaux sociaux, aucune église ne peut être implantée dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Par ailleurs, le ministre de la Justice a recommandé à toutes les églises ayant autrefois obtenu le folio 92 de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater de ce jour. De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire des F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations et établissements d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé 1 mois. Ensuite, nous venons de prolonger ce délai de 90 jours. Le ministre Constant Moutamba a également rappelé dans sa communication que désormais pour exercer la profession de pasteur en République démocratique du Congo, il faudra obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie,
tu n'as aucun prérequis et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène église où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter. Les mesures d'application concernant la délivrance de permis de culte, d'exercice de culte, seront bientôt rendues publiques. Selon le ministère de la Justice, ce permis de culte aura une validité de 5 ans renouvelable. En cas de dérapage d'un pasteur, il peut être retiré et l'homme cesse d'exercer comme pasteur en RDC. Pour Gospel Cross, le frère Eliezer Komat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, il s'engage abala, moi si peu le cola abala, ba kende ko fonder famille na bango kasi pona ko bala mingi bazwaka mariage quelque chose de simple. Le mariage n'est pas facile. Badeko ba fanda au 13 ans de mariage, 10 ans, 15 ans, 25 ans, il faut leur féliciter parce que na mariage et ça la kaka mielté. Yama BP yaka, tant que baka toba na pour le meilleur et pour le pire, et ça la aventure c'est ya solo na ndengo na kasi yaya. Mingi badeko basi il y a une différence entre moi si o alingo s'engager dans mariage na mobali o aliko ça na mariage konga ko s'engager dans mariage to solo ba ba copain copine te landanga malamu ya basi bokota ko botelanga ba j'aime ya basi bokota botelanga ba j'aime to yoka to solo la yo pe pesa nga réflexion na yo na commentaire to chaka commentaire ya to chaba j'aime o tie commentaire et puis au s'abonner est-ce que vous s'abonner bino bona tata cédé qui vraiment hein bine bon la tata pelende to s'abonner ko maman to s'abonner ozali émission na bino chaîne na bino bo s'abonner communauté oyo e koma munene boyebi de ko moi si to yaya moi so linga bala azaka na ba critère na yi monsieur babano nga linga mobala mbinga sans hydroquinone nous nga linga mobala pembe akota ngungité monsieur babana linga mobala 2 mètres monsieur babana linga mobala 1 mètre 30 1 mètre 50 donc mutu na mutana ndenga linga mibal na yi na ko nango nyoso o e ko na reza no na linga mobala bien za neni bo ba vérité linga mobala mbongo oui wana ba cosité mais mobali il faut asala ba responsabilité na ye mobali il faut so ngobala il faut ça la possibilité to capacité ya ko tenir ko laisser moi si na bana est-ce que commis voilà un homme un vrai homme alors mais souvent basi basaka ngaka mobala ça la mbongo sili non etaliété mbongo wana mobala so wapi et utandenge ndiamo na kambala pe mbongo non c'est pas ça ba sentiment mobe mais mobali ya solo celui qu'on appelle un homme celui qui réfléchit abala ka pona bonta baté abala ka pona beauté extérieure mais atalaka moi si o ya venir moi si o sana projet de moi si o ya venir ezali o ya kosunga parce que une bonne femme okomona okoyeba na makanisi na ye na badir na ye ba projet yo ba moi la linga lelo l'autre maman kono na mona kabelo kuna eza soki $200 o kabelo za songo pakala yo olikola tate kasi yaya mama na bino akufi papa na bino akufi boza na France boza na Italie boza wapi États-Unis o ebeke possibilité za tena ndaku mais on lingi kaka ok ne ba mona ok o utaki poto ok kisasa ok kunda mama ok kunda papa mais ba la difficulté moi si ya malamu te est-ce que comme to soli pembe tosoli pembe yaya olingi mwasi popo soko lingi mwasi te bandile na bolungu bandile zakala mwaso ni moko bo solo etikera libela mwasi ko sengo mbongo papa de mwasi yo ko sengo mbali na mbongo na ndenge nini bon na ndenge mabete quoi lelo ka opesa mbongo sala be oh do yo ve dio ko mobali apesa ko mbongo do mbala ko akomi doki banki na yo c'est pas ça yango ndeko mobali afa ko bala Zara la boule, Koba bonta bate. Est-ce que commis la ligne de réflexion maman oyo est-ce que cette maman dit alobi à solo to alobi à lokuta landa maman oyo on se retrouve juste après souvent. Je parle à toutes les femmes et aux hommes également. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La femme généralement dit que l'homme qui l'amène à la mairie, c'est parce que l'homme la l'aime au moins à 80 ou à 90%, voire même 100%. J'ai envie de vous dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas les petits critères. La femme a les petits critères. C'est-à-dire quoi? La femme va te dire qu'elle veut un homme de 2 mètres,
tablette de chocolat, qui a de l'argent. Elle ne cherche pas à savoir comment tu as fait pour avoir ton argent. Elle ne cherche pas à savoir comment tu fais pour avoir ton argent. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu aies de l'argent, que tu mesures 2 mètres, que tu aies des tablettes de chocolat. C'est tout. Voilà les critères de la femme. Contrairement à l'homme qui est un visionnaire. L'homme ne pense pas toujours à l'instant présent. L'homme pense à 10 ans. À quoi est-ce que tu vas ressembler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu défends les mêmes valeurs que lui? Sinon, il y a des hommes qui se marient, mais leur amour est dehors. Ils t'aiment, mais pas au même pourcentage. C'est-à-dire que pas au pourcentage que toi, tu crois qu'il t'aime là. Il t'épouse, mais son amour est dehors. Son amour, c'est son ex. Son amour, c'est sa tisa. Mais il t'épouse. Parce qu'il voit en toi une bonne maman. Il voit en toi une femme ambitieuse. Il voit en toi le type de femme qui prend en bas et amène en haut. Il voit en toi une femme qui rassemble les gens. Il voit en toi une femme qui aime la famille. Il voit en toi une bonne femme. Il t'épouse parce qu'il est reconnaissant aussi. Peut-être parce que tu as toujours été là à ses débuts. Peut-être parce que tu es patiente. Peut-être parce que tu es tolérante. Peut-être parce que tu es avenante. Peut-être parce que tu es persévérante. Peut-être parce que tu es pieuse. Mais ça ne veut pas dire que il t'aime à 100% ou bien à 80%. Ça veut tout simplement dire que tu défends les valeurs qu'il défend, c'est tout. Du coup, le manque d'amour ou bien le pourcentage d'amour qui manque, tu le combles très bien avec tes valeurs. Contrairement à la tisa ou bien à son amour de dehors, qu'il aime, mais qui n'a pas les critères ou bien qui n'a pas les valeurs que toi tu as. Voilà pourquoi généralement les hommes épousent. Les hommes n'épousent pas toujours parce qu'ils aiment trop à la folie, non. Pas du tout. L'homme peut te tromper avec son ex. Il y a des histoires comme ça sur Facebook ou bien sur la toile. Hein. C'est-à-dire une femme, on appelle une femme, on dit voilà ton mari qui est en train de se marier là-bas. Quand elle arrive, elle constate qu'il effectivement il est en train de se marier. Tu crois que c'est pourquoi? C'est-à-dire il est avec toi depuis 10 ans, il ne t'a jamais amené à la mairie. Mais il rencontre une fille, 3 ans, il l'amène à la mairie. 1 an, il l'amène à la mairie. C'est pas pour rien. Parce que l'homme voit de loin, l'homme voit très loin, comme on a l'habitude de dire. Donc arrêtons de nous voiler la face. Oh nanani nanana, si mon mec m'amène à la mairie, ça veut dire qu'il m'aime à 100%, à 80%, c'est faux. Il t'aime peut-être à 30%, peut-être à 40%, voire même il n'arrive même pas à 50%. Mais il vit avec toi, mais il t'amène à la mairie. Tout simplement parce que tu défends les mêmes valeurs que lui. Bisous. Ya to komettre aussi ka beli solo kaka pakambe mabala to telemika wana libala oyo c'est pas quelque chose aux arababa de vin boire à ndengwa non, il faut faire très attention. Mais ya basi même ya mbale parce qu'il y a des femmes oyo ozaki na bien na vie, aux 8 mois si au balier, bon ça qui bien tant que ba copain qui chéri mais tant que au bali mari na ndako ba problème et bandit. Bah problème bandio parce que ozwa qui tentait ya ko réfléchir ya ko tala moi sini azama lamu toi azali mabe ndeko moi si oyo ozaki na mobile na très bien tabaki ki copine fiancée chérie conso bali tangu kaka babalani après nuit de noces mobile avandi ça ya bisi bon nezali awanga la balio na pesi mbongo na sombio ndenge zali awa okolanda makambu oyo ngana koyebisa yo na neni ayebisi boyi désormais pour la fête et salama donc fête ba salama kaka mercredi est-ce que comme fête kaka mercredi chaque mercredi mais na 3h du matin ah yo 3h du matin ba yo ça la fête ndenge nini bon y a pas de problème fête ça na RT na 3h du matin plus grave encore plus pur fête wana e ko salama la lutte conjugale te na salon te na douche te mais libanda bazaki na nzete moko wana nzete wana ye fait le salama na nzete wana chaque mercredi na 3h bon moi si pe Asian Dimaki à côté na libara déjà mobile ya bien de balingaka mobile apesa ka yebo ba kasa ya nkembo katuku bianza andimi à supporter siko elle n'avait pas compris
À part mercredi, jour fête ça la à la 3h, on va jouer soir sur bala hier, va ça semblait comme le café, bala ça bal oyo va ça rendre avant là on met le café mais à ça il peut moi si café. Ce qui moi ça me liga café voilà pongiti na tongo. Atia ka ndenge nini. Heureusement moi si ya maela mais comment ça on a liga café dans la ratina tongo ndenge nini. Dans la ratina tongo ndenge nini. Léon a reçu assemblée café on met langote. Tant on va pêcher café, azu café ça le quoi accueillir, azu café wana a boaki, a la latte. Tango koki 0 heure. Asa le ko la lali, a mona mbal na bimi, accueilli, yé passé a donc mo bala ke na nzete o fête ça la maka. A catiforme, a bandi ko ça la incantation, a simbo à partie privée, a ça so nini donc incantation bi et ça la rende boye donc mutu oyo a ça la misala ya mabedo yo ba giangote yo so mona fait ça la santé de chaque mercredi à 3h du matin kala yo ba giangote au moins le koso ya bande ko basi ono ngaka ka mbali ya bien makasa mbongo mbala bien est-ce que mbongo c'est kazo ki oyebi tala kunteki tala kumamba ete ya rabino ba ya basi. Tous bête masolo oyo pona ko nuirté mais pona ko fungola rappelez-vous oyo zali émission éveil à conscience est-ce que komi c'est que bien voilà tango amoni ndengo wana ajui bilamba a koti bobala wumela ki abandi ko kangisa bilamba bloqué ça ça kangisa si azo donc mbala fête mbala saka incantation ti ba 4 do ba 3h quelque ba 4h boyi bobala ka wana tango ton linga kotana. Tango bale ko zonga ya bongisi na sale ko la lali ya lukuta tongo pa ala muki abongisi mobali seri ça va sali mobali ti no sto mobali ake musala tango bala ake musala ya kangi bisaka na ye tuila muzi ya zaza azonge pa ya ba parents la ba papa mama talanga iboye boye abeteli bango lisolo kaka ni na beteli bino boye abiso boye ni akufa bongisi na libala wana so ko bazala besoin moi la besoin la bomoyi botiranga la vanda. Si quoi éviter banda kimi a commis na ba dépression yemoko na solo maramwa na boko ka solo bango a commis ba dépression elle mo so afandi be azolo baloba abane pe ko sala a commis na musala azolo baloba azo bati azolo ba na nani elle moko eso mais na solo baloba ngambo be na nani mo muta afani nie et comme ba traumatisme elle moko azo ba vide na mutu azo perdre yango ya ki na recherche ko loba. Asala ndengini bande ko bosambela pona yé pour éviter soutayer et kozala ndengini chaque mercredi wana fête mobali a implantaka nini to asemaka nini to asemani na kati na yi oya ko ba dépression boy mobali ali ko benga mwasha zonga apara eloko mokote bon ça va ceux qui bani mwasha tanga zonga te bon sambongo na nga libala bon ba famille ba kangisi mbongo ba pesi zongi mbonga libala na yi mais mobala lingaka te azimbonga libala mais ba dépression zali ndeko mwasi a la problème a besoin sunga yi donc botika la commentaire beaucoup mal commentaire botina ba audio et ko komera ndeko mwasi mbilinga ya la lingi yo mokolanda ndinga expliquer ndeko expliquer wana ye wana et vous allez comprendre ça suivez famille. Cette femme que vous voyez là, son mari lui fait l'amour une seule fois par semaine. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que c'est seulement les mercredis avec une heure précise. Pourquoi il fait ça? Écoutez des explications. Sonia, mon homme ne me fait un amour qu'une fois par semaine. Ça, c'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est que c'est seulement tous les mercredis et à une heure bien précise. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai fui. C'est une histoire compliquée. On avait notre relation tranquillement bien. 2 ans et demi de relation sans gros problème. Bien sûr, avec les petits bobos, vous savez, des relations là. Petites chicaneries par-ci, par-là et tout et tout. Et puis après, on a dit que bon, on veut se nouer pour la vie. Il m'a demandé en mariage. I gladly accepted. Je ne pensais pas mal faire, je l'ai accepté. Dès que je l'ai accepté, on a commencé à faire les démarches et tout, jusqu'au mariage. Rien, tout était normal. Je préparais, manger, la relation normale quoi. Mais c'est juste après la nuit de noces, quand on a consommé le mariage comme il se doit, là, il m'a fait asseoir au matin, il m'a dit, je vais te parler. Nous allons vivre selon mes règles. Si tu veux que cette relation dure et que toi et moi on ait la paix, tu vas faire ce que je dis. Et ce que je dis, c'est que dans cette maison-là, toi et moi on ne fera l'amour que les mercredis. À 3 h du matin, pas dans la maison.
Jamais on ne fera l'amour dans la maison. On va le faire à tel endroit. Vous savez, tel endroit, c'est quoi? Il y a un arbre quelque part dans la cour. Et l'arbre là est penché sur le mur. Et c'est là-bas qu'il doit me prendre chaque mercredi à 3 heures du matin. J'ai trouvé ça strange. Mais ce n'était pas seulement la seule chose étrange. Le plus étrange, c'est que maintenant, des aliments qu'il avait toujours aimés, que j'ai toujours préparés et qu'il avait affectionnés, il m'a dit à partir de dorénavant, tu ne prépareras plus ça ici. Ça ne doit même pas passer le pas de la porte. I'm like, why now? Je dis, mais pourquoi ça, c'est quoi tout ça? Il a dit, c'est ça. Si tu fais le contraire, si je vois un seul jour ce tel aliment dans ma maison, toi et moi, ça va chauffer. J'ai commencé à prendre peur. Anyway, c'est ce qui fut fait. Depuis 1 an, tous les jours, on me culbute contre ce mur-là, tous les mercredis à 3 heures du matin. Et cette place-là, ça donne quelque part de la chambre conjugale, je vois très bien. Bref, j'ai commencé à prier. Parce que je me suis dit, il y a quand même quelque chose de fichu. Mais comme vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous priez, Dieu vous parle, Dieu vous révèle les choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre la prière de côté. Même si vous allez pécher comment, et que vous pouvez prier, Dieu finira par vous révéler les choses. Et un jour, j'ai décidé que je n'allais pas dormir. Parce que bizarrement, à partir de certaines heures là, souvent, il me ramenait un thé. Et puis dès que je prenais le thé, boum, je dormais jusqu'au lendemain, sauf le mercredi. Et ce jour-là, j'ai dit, je vais faire semblant de ne pas boire le thé. Parce que j'ai l'impression qu'il me met peut-être quelque chose pour que je dorme. Et je ne vois pas ce qui se passe la nuit. Ce jour-là, j'ai fait exprès. Naughty, le monsieur dormait tranquillement à côté de moi. Et puis vers 2h45, 2h50, je le vois se lever. Sur la pointe des pieds, il sort de la chambre. Moi aussi, j'ai dit, je vais attendre. Je vais voir, peut-être qu'il sort me tromper. Non. Le gars sort de la chambre. J'attends un peu. Et après, je sors. Je le suis tranquillement. Le gars va exactement à l'endroit où chaque mercredi, il me culbute à 3 heures du matin. Et il a commencé à s'asseoir. Il s'est mis nu au même endroit. Et il a pris une position comme les yogistes. Et il a commencé à parler. Une langue que je ne comprenais pas. Il parle, il rentre en transe. Il parle, il rentre en transe. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il crache. Il soulève il met sa main sur ses parties intimes. Il parle au même endroit. J'ai dit, j'ai eu la peur de ma vie. Est-ce qu'on avait besoin de m'expliquer ABCD? Non. Quand j'ai vu ça, j'ai suis reparti dans la chambre. Tout ce que j'ai fait jusqu'au matin, c'était de prier, de ranger quelques affaires là. Doucement, je regarde, il est là-bas. Ranger, j'ai rangé mes affaires. Doucement. Le lendemain matin, quand il s'est levé, je l'ai laissé se laver, tout et tout, bisous. J'ai dit, dès qu'il est parti, j'ai mis les trucs dans ma voiture. Allez, j'ai conduit sans jamais m'arrêter. Allez me garer chez ma famille. J'ai demandé à mon père, ma mère, maison Benton de s'asseoir. J'ai dit, le gars là va vous appeler, il va faire. Si vous voulez me perdre, je vais repartir. Je ne sais pas s'il va me prendre en sacrifice ou quoi. Ou qu'est-ce qu'il a mis en moi ou quoi. Mais je vous assure, quand j'ai dit ça là, j'ai raconté là. Depuis ce jour-là, je ne me retrouve plus. Souvent, moi, je suis surpris, je m'assois, je commence à parler seul. Quand je parle, je dis des choses bizarres. J'oublie. Je vois des choses, je rêve des choses. La nuit, je le rêve en train de me pousser ou bien en train de me faire l'amour violemment. Quand je me lève le matin, je suis effectivement mouillée. Il y a des matières masculines sur moi. Je vis des choses bizarres. Je suis allée prier. Mais je dis, je deviens comme folle. Le gars a appelé ma famille. Il a menacé la famille. Il a dit, notre fille ne revient pas. Oh, rendez la dot. On a mis un dot d'enveloppe. On a renvoyé à la famille. Il a menacé. Il a fait tout. J'ai dit, moi, je sais que je suis pas normal. Je suis incapable de travailler. Parce que quand je suis au travail, je perds la tête. Depuis que j'ai quitté sa maison, je perds la tête. J'oublie tous les dossiers. Je fais n'importe quoi. Et je parle souvent seul. Souvent. Après, je m'assois. Je dis, mais je parle à qui? C'est comme si je parle. Et on dit que quand je parle seul là, mon noir des yeux là se tourne. C'est le blanc qui est là. Au secours, priez pour moi si vous êtes sur la page. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je crois, Bolandi, wana kaya ndeko auto expliquer yo même. Yo po mutuna mutu azayi na kanayi. Voilà. To ngai bo na kaya ndeko opo epesi pasi bo pesa ye conseil wana asala nini. Ya te ko na suka, merci na ndeko Bolandi biso de à chaque fois soki on a le soleil ko pesa benga biso o pesa liso na yo. Soki o bengi biso Ozu biso te komi tungusama te tindela biso audio ya liso na yo tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango. Soko olingi totanga kombo tokotanga kombo. Soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo